Vous en avez un document, vous êtes déjà en direct. Toujours recevoir yo, la 4 ya pile matin, donc il est déjà 11h23 minutes. Salutations spéciales depuis Brazzaville, Nazer Apparos. Motomoko bien. Nous pensons aussi à Océan Diallo. Liboso naye mai, sima naye mai, droite naye mai, gauche naye mai, tout autour naye mbongo. Océan Diallo. Motomoko bien. Je reçois de dire merci. Bonjour, Dieu merci. Bonjour, Ndekouzo. Boni. Bonjour. Alors, mon ngai, naza malade. Malade beti ngai, beti mwasi, beti bana nyonso. Tokomina suka na ndaku ni mtu zoluba. C'est vrai que vous êtes malade? Oui. Namoni na maître droite na yo, en Jocat, je crois. Vous avez qui souffert. Mais on a hospitalisé. Mais autant bon na kati hôpital bazo ya mbangai, ba aussi mbangai te pona mbongo ezate. Nasala ki misala na ngai na préfinance ki ba travaux na ngai. Contrat na ngai yangoyo. A bonne et difforme. Nasala ki contrat oyo depuis kala. Koyo kala na biso komaka ka il faut to ya awa pour que eyo kan. To ya ki la fois passée. To ya ki awa la fois passée ezaki na décembre ya 2022. Oui. Nde ministre ya finance Nicolas Kazadi atindaka bafungolisaka biso ba compte pona apesa biso mbongo apesaka biso un mois na décembre ya 2022 banda décembre wana tilelo to monaka liswata infate atinda banki yo azwaka po apesa ba compte bancaire na bato oyo apesa tilelo bato misusu bambongo bazwa te pona banki asela ministre rapport ki bafutama poto jwa salaire musunde ko nanga to yebite ce qui n'amboko to ko ndolele paya nani to yebite pasele ki na njoto pasele le dossier ngo lelo na état de santé na onozo ya ekomi wapi to komi wapi où en sommes-nous ba oti ko remanier bese ko mobimba ba côté si nouveau DG asiko ja Madi Mulumba oui ja Madi akomeli ministre ya finance oui abi papa to luka to futa bato mbongo na bango umeli to futa bango to luka to sila na bango depuis na décembre otile lo ndenge l'équipe to mona ta réaction ministre ti to mona te le côté yango to zole la ministre yo kabiso ma s'il vous plaît je suis responsable père de famille na sanga mon côté to zebeli ce qui instruit na il fallait normalement bozo mbongo boni. Il y a combien de mois? Na 2022 tango yaki ba yaki au commission. Tango to yaki te chaîne ya Jean-Pierre Bemba kulutu na biso atela biso soki to leli eyo kanaka. Ba konzita zate pona koluba mabe na ite nzambe atombola ye. Ayo ba quand même passe na biso to za ba responsable. Papa ya bana afuta biso mbongo na biso. Dossier ezai pa na rapport asengaka ya banque esikende pa na ye. Mais ce que passe à Sénégal, afuta biso mbongo na biso to sila na pombonge umeli depuis 2019 mbongo pesa mbongo ya malunga te bato misu bazwaka na $7 ba misu 40 ba misu c'est de faire 7 mois et tikali siko combien de mois tikali mbongo ya 7 ya 8 mois faut bafuta biso silelo to lela mais siko bongana maladi na mwasi na bana ce boki qui te kufi na hôpital après l'état kokunda message nous ont lancé maintenant. Vous autant mingité pour santé bien en entendant tout ça. Ministre Nicolas Kazadi, pardon papa yo kapsoma. Futa biso mbongo na biso. Awa boye to yebite vina biso mai to futaka te kura to futaka te tutangisa bana lisusu te pona nini okanga biso salaire. Mbongo ozangi mbongo ozali mame okere oza ministre oyo à travailler dans la régie financière mbongo comme ebele la recette publique c'est côté ebele c'est pas l'argent qui te manque pour nous payer non mbongo ezali yo kabiso mafuta biso mbongo na biso to suite lembito comme la souka to bi côté to kele la tête zo ka pa na yo futa biso mbongo na biso en tout cas s'il vous plaît papa ministre futa biso siko nga na maladi bona ko sonner libota na ngandingi foi na ngato ko vivre ndenge mbongo nga na préfinance ki misala mbongo to na dana ngolo ka fond ya commerce na ngai yango na préfinance misala mone na seni jardin mo na avenue des aviateurs tungam na saliango avenue na kenda bo abenga ngo dumi o ekenda ti côté ya fleuve ozui o musu wa Kenya wana to ya kisiti na ngai fo na ngai na zana ngo ya ko bikisa libota na ngai na préfinance kana ba travaux
depuis kala na ba mbongo ya batu na kotisa na on a foutu ba travailler ti moya lelo yo e kangama. Donc je ne sais plus vivre encore, je suis coincé bana batanga ka lisusu te. Donc n'arrive à les sociétés pour contrôler foyer nanga parce que faut y a mbongo ezate. Merci. Mais mbongo ceux qui ministre ayo kinga ma futelinga mbongo nanga c'est mon droit. Nazolo ba ma pas à papa ya bana yebi comment quand un parent travaille et qu'il n'est pas payé comment foyer na ye vivre. Toujours souffrir ayo kamwa afuta biso mbongo na biso. Merci. Ndeko Dio merci. Prompt rétablissement. Bandeko Bolandi. Je n'ai pas de commentaires à placer là-dessus. Ce qui te roule que les amalamu, tout sunga bandeko. Voilà ce qui est dit. Et dit, papa dit merci. Au long de l'hôpital, oui, il fallait que Zonga n'a obligé de libérer, mais il va bukabani dans 30 secondes. Ndeko isa ndenge na zoloba no boye, na dana ba bonde la bo awa na hôpital. Le fait est trop encaissé makam. Et provoquer un malade à niveau ya motema. Moni awa motema ici ban essayer zoki. Barre awa et vimbi. Na dana ba bonde labo. Il faut na kende na batinda nga na hôpital moko e yano côté ya bandala que c'est ça. Le radio na ko salisa échographie na ko salisa na moyen nini. Merci. Or ministre ceux qui a payé le loka ka val na yelelo. Le binatonga sengezongi na ndako. Na mbongo na ngai na ko se soigner parce que za mbongo ngane na tchaki ngona musala eza te ke mbongo na zo sala mandicité te ke na ko senga te bosunga ngai to nini tete ezali mbongo na prene finance ki misala contrat na ngai yango ezala ki signé to signaki yango depuis moni contrat depuis 2019 to signaka yango contrat numéro 70 to signaka yango kala na DG Muisa oyo ya AEP agence oyo ville à Tchaki pour que tu exécutes tes travaux. Si le long na sala musala la ngai na sisa misala tout ma facture ma kambuté c'est pour ta me pona futama tout un problème. Merci. Na futama kate. Merci. En tout cas bolo bela biso bato pe ba koyo ka émission oyo. Ba commissaire ministre finance za na mutema ma ya futama biso na ba ministère na bango bazoko landa bibisika bazali bazolanda. Bazomona. Bazolanda. O eza télé vérité bazolanda. Bazolanda. Message comment? Papa dit merci, on a lobby. Papa dit merci. Tout le monde dit merci. Supposons en hôpital ou que vous avez besoin et ce que vous avez malamu, je suis un peu moi mukena moi choc comme on a eu bon état ou yo mati si comme on a besoin de colonne à troisième niveau et ça penza moi malamu mais il y a pas de souci, le bon Dieu fera grâce parce que c'est un droit va réclamer en kaka parce qu'ils allaient ba droit na yo. Encore une fois de plus, merci Ndeko Dieu merci. Merci papa Isanzambe ya pambola bino. Ce qui dans les cas qui les sont en assima mais peut-être comme il y a des impayements. Merci. Là à propos de ça moko to zo en décembre ya 2022 décembre 2023 une année en autosunanté. Merci beaucoup. Tozono kwa makaka. Merci. Voilà, merci. Je reçois rapidement la même lignée Kati Katinga et puis je dois pouvoir clôturer avec Dano Kefula. On allait intervenir avec Lily pour pouvoir poser des questions à papa Dieu merci, mais je crois demain on va le faire parce que elle est déjà de retour après convalescence. Donc demain, jeudi et vendredi, nous serons avec elle sur ces plateaux de Kin Matin pour pouvoir intervenir dans la différentes rubriques réalité quinoise, soit invité de Kin Matin. Voilà, Kati Katinga. Bonjour. Bonjour Issa Salongo. Boni Kati Katinga. Zambara Bolingo. Dieu bon. Merci. Kati Katinga, réalité quinoise, on a recevoir intervenant, ça fait 5. En 3, il y a groupe Diogaz, Papa Dieu merci est venu, on a problème.